Bonjour, mesdames et messieurs, très chers internautes, amis et assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Battaliadora. Que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. J'ai besoin de votre attention parce qu'à l'édition d'aujourd'hui, nous allons ensemble partager d'un sujet très très important, un sujet très édifiant pour tout le membre du corps du Christ. Dans cette émission intitulée Moulia Battaliadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Et Moulia Battaliadora, Moissia Bitumba, une femme bataillante, c'est en langue portugaise. Donc la traduction c'est ça, une femme bataillante, Moissia Bitumba, Moissia Makas. Je n'ai jamais croisé le bras. Je vais à la recherche des informations, les actualités nécessaires pour venir transmettre à vous, le peuple des dieux. Vous qui êtes très important pour nous. Je suis là, votre humble servante, Inanciamment Riche da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Sergio Lutumba. Je ne suis pas seule à mon plateau, j'ai mon invité spécial, c'est le pasteur Nata Isola Deus. J'ai besoin de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne de YouTube. Attends pas seulement Lutumba Sergio. Abonnement, c'est très facile. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que abonnement, il est facile. Ce qui au quotidien YouTube, au bêtis Lutumba Serge et Kobimisela Yoba émission nyonso. Tant qu'on finit play na mon quoi émission, au moment que encadrement échangé directement dans le boko ou à gauche. Et ça dans un rectangle mon quoi et comme un peu na c et comme s'abonner ou bien s'inscrire. Au fini ngo OK et ko senga yo email na yo, au kotisi email na yo et ko sengo mot de passe na yo, au kotisi mot de passe na yo mbala moko au s'abonner. Ce qui pose directement na page na yo à Facebook et que vous allez amina biso tant que tu publier émission au moni émission au fini play et même na YouTube le col a déjà aux na Facebook na yo o ezada au fongola on a email na yo au beti maman ko play et au changer toujours cadre au comme na kaka na loboko ya gauche et comme na moi rectangle moko wana s'abonner ou s'inscrire ou s'inscrire donc ça dépend ya ba langue ya mutu na mutu après au fini kaka place wana et coacher la yo au kemba moko au s'abonner que le bénéfice de l'abonnement. Bénéfice abonnement et Zaliboy. Dès que Lutumba Serge a lancé émission, même que vous n'avez pas de unité, et que vous avez toujours un email na yo. Tant que vous avez une unité, même à 1h du matin, à 2h du matin, vous assistez. Donc, ils ont une nouveauté mon côté, ils ont une actualité mon côté, où Lutumba ko boaka, ou ko lancer et que yo ko perdre parce que vous avez déjà abonné. Vraiment pour s'abonner à la chaîne où ya Moulia Battaliadora et le baka chaîne oyo elobara mingi makambo ya nzambe nebisaka bino ke Moulia Battaliadora jamais na kanga maboko ngo nebisa ba partenaire na biso bambo sunga biso pona tambola kajete dans toute une équipe et tambola kajete avec le grand réalisateur Yomoko Serge Lutumba dans to tambola ka pona okeni ko luka basali ya nzambe baya ko panza sango malamu mais to tunanga nini lelo parce que na grande surprise na biso toke ko luka pasteur Nathan wazali mwana moko aleka na maboko révérend docteur Israël Mbambi wazali visionnaire ya église Salem église muneno yeba na lemba donc papa étant que révérend docteur bana babima baza banani bana pe baza ba docteur donc to tambola katona ebisa ba partenaire na biso ke non toza pe makasi vraiment ba partenaire ndi bocha ba bien na bango Angers donc mutu ke bimi to tamboli to zu pasteur Nathan bana nyonso tu ya lemba esika yo ozali soki muninga yeba kitekende benga muninga benga voisine benga wazana Belgique en Australie wazana Allemagne papa Patrick Bolopeti ba mama Lidi Muswamba bo benga na bino nyonso tu diaspora Salem ancien donc Saint-Augustin bo benga na papa Bagino surtout na Congo Mardoché bo benga na boloba que le Moulia maman Moulia Battaliadora a memeli biso pasteur le docteur Nathan Isola de Deus donc to lobela sujet moko très important oyo ezomema banana nzambe na perdition bozala attentif bozala vraiment attentif parce que toujours banda Dino Lutumba Musale bandi tout ça a l'homme de Dieu le pasteur le docteur Nathan
Nathan Isola de Deus. L'autre le bela sujet moko docteur où ils ont s'appelle nzambe fort surtout kabino kabasali nzambe nde bozobung s'appelle nzambe oh un peu du vin pour l'estomac. Les lots vraiment docteur Panzela bisongo décortica bisongo. Est-ce que le vin est-il permis à l'église? Donc, quelle est la place du vin dans l'église? Le vin a-t-il de la place dans l'église? Ngana bino. Nalobara toujours ba docteur ba traiter makam na bango ba maladie. Wana etali bisote. Ba politicien kutu mule ba tada to kota raté parce que ba traiter peu ba problème na bango. Mais o etali loba na nzambe, Dieu n'a jamais manqué un témoin quelque part. Le lot témoin na biso ya journal lelo eza de docteur Nathan. Bonjour docteur. Bonjour Maman Nassi, na sepel makasi na émission na bino Moulière Batalador. Émission yo tolanda ka tangu nyoso toza kolanda. Et puis émission na ebi ke bisika nyoso balanda yango po tangu tolanda wana totala na sia ba commentaire na to monike. A commentaire zo ta de par-ci par là donc bisika nyoso na quatre coins du monde. Donc c'est une émission très suivie. Nazana sengo ko zala moko na kati ya ba oyo bo pointaki di doigt pona ko luka na moni vraiment bolukinga na moni na pe mandenge boyaki vraiment nzamba pambola bino. Nous sommes là pona ko sala musana nzambe. Nous sommes là disposés pona ko sala musana nzambe e pesa mele biso. Donc tomea ko lobana le singa na moli musantu o nzamba otsa na kati na biso. Docteur Nathan ezali docteur T s'il vous plaît ya médecine et maintenant docteur ya parole. Docteur Nathan yebisa biso un peu expérience, parcours à vie nayo, quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Moi, parcours qui est pour batubaye batucha mato ya koyoka nani? Nayambi Yesu dans les années 90 disons, nanzela révérend Dona Bokela azana États-Unis, yem ta memingai na kati na nkolo kino na ba premier pas déjà la prédication na bandaki yango déjà et pas na mais tangu ya zokende atiki ngai officiellement na maboko ya révérend docteur Delvaux qui vous dit en tant que papa il a tika ngai penda na maboko na ye il a ko zwanga lisusu na étape mususu il a mibale o na kendaki na yango mais nzamba ye ko sala na ndenge na salaka na ye ko zande temps ebele na mse ya makolo ya révérend Mbambi Israël na kanisi na bango nyonso moto na zui temps ebele na ye eza révérend Mbambi Israël ye pe akuminga na aspect moko pratique oyo ya kobima pena mingi libanda parce que yende muta lancenga pena na libanda ezaki ta musu ba place musu il fallait ya kende côté ya tout ça azo ce qui a indisposé à tindinga et puis na fandi pembeni na une quinzaine d'années vraiment oyo na eu expérience pratique et belé na makambo etali ministère avant na ya ko retourner sur ce pas ya révérend docteur Delvaux oyo officiellement ndazali papa na ngai atande na yaki na Angola yende mutasalenga ba lettre à témoignage tout ça donc na zana si autorité na ye tinde na zabwe voilà un peu en bref parcours na zana on appelle simbote na ba papa na ngai nyoso misatu bana ya l'RHT banso na pesi bango mbote bana Salem vraiment moi tang ba kombo ezate po vraiment ekosimba te so na tang ba msute ba otombokela ngai vraiment mbote na bino nyoso tout na kombo na Yesu. Docteur Nathan, le a facilité au monde que moi nazo ndima awuti na makolo a papa rebelle côté trop impolitesse pe côté trop esprit à orgueil pe côté trop bana komba komiko ignorer papa vraiment yoko reconnaître papa na misato donc directif na yo marche à suivre na donc aux bénédiction ya ba papa na yo. Docteur Nathan, pourquoi vous en a ministère à doctorant? Bon, ministère docteur ou doctorat ezali ministère oyo nasi na soa yango na santé yango déjà mais yango nde nazali kolika omoni ba kombo wana ba docteur ba potre loko les agamwa ba polémique tourna kata nini ko bimisa ba kombo wana ata jusqu'à présent eza vraiment donc ça dit que confirmation de ya nini nde par rapport na ministère yeko kutana na o ezaka déjà na kati na ngai mais c'est un ministère oyo tango nazali ko sala yango sur terrain ezali kozala prouver pena ndenge wana donc eza pourquoi nazwi yango te mais eza nde ebiminde oyo ezalaka nde yango esala mosala yango sur terre. Docteur Nathan, si je n'habite tozali kolobela po oyo bako édifier peuple de Dieu olongola bango na mabunga oyo ezako okore mikolo oyo tozali te na posa to lobaki ba faux mutu bazolo bango to ba vrai ba tozolo bango mais tozo kango presque partout dans le faux ou dans le vrai on ne sait pas mais ezolobela. Quelle est la place du vin dans l'église?
Est-ce que vin est en place na kati ya église? Bon, les cambo ya vin, ça a toujours été un sujet vraiment complexe. Oyo kino lelo yo bato bazali ko tuta na mitu, basala nzambe bazali ko tuta na mitu, bana na nzambe bazali ko tuta na mitu. Mais avait dire ndenge tuninga question à chaud, réponse nanga ezali que vin eza na place te na église na nzambe. Vin eza na place te. Docteur, soki vin eza na place te, comment se fait-il que vin ekoza na place te? Soki yemoko le Seigneur Jésus-Christ comme fondateur de l'église, vous comprenez de marche à suivre notre absolu. Abandaki ministère naye abongoli mai en vin en pleine fête. Il a fallu na fête mama ya donc makamu. Bon na fête ndenge zawana. Bon mela masanga te po bongola mitema, je sais pas quoi. Mais yemoko babato ba meli obsoto bina portrait ba komi ba be badu. Donc ba langwe masanga sili yé comme étant le Seigneur, le Messie, le chemin. Il fallait que ça donner sous bolango sili mais azu sous mai abongo lango comme vin donc batama balango ba continuer na bango na kolango. Comment se fait-il si le Christ a fait ça? Bino le bozo loba que vin est en place dans l'église. Bon, moi je crois que il faut d'abord faire la part des choses entre débit à ministère et à Christ na débit à église. Eza makami balen la kati wana. Et tout au long ministère na terrestre sous la loi. Lokola mutu nyonso donc makambo nyonso tu ndenge to utaki nango na Ancien Testament esika na no église bandite yango wana ndezalaki mais tout en vivant na tango wana loi azalaki nde ko préparer ba makambo susu oyo ko kota na nouvelle dispensation. C'était si ko mona chaque fois azalaka tamso asali likambo asali miracle bali ba banda pensa ngabi te bozela siko nanu te boloba yango te boloba ngo nanu te même ata na fête ya Kana tant bayaki ko solliciter na Marie azali maman na ye ndenga botamaki na nzoto alobaki alobi que mon heure n'est pas encore venu donc cela veut dire que likambo ayaki kokokisa oyo ayaki po kokisa dispensation ayaki po abanda et ezalaki na l'air na yango te donc fête ya Kana elingaki elongola likambo esami na fête ya Kana elingaki elongola biso donc eza eloko idée oyo donc signe ya likambo asalaki oye longoli yango ndenge ezalaki ezali kosalamela kuna na Ancien Testament po mema akotelo moko ya sika na Nouveau Testament okomona eke tango oyo bayekoli molimo mosanto akitaki mokola Pentecôte ezaki début ya église bato bayebaki makambo wana te balobi ke balangwe masanga donc il s'agissait de vin donc makambo na vin nde ezali ko se poser wana et puis vin oyo tango Yesu abimisi na feti balobi biso bat babandana liboso na masanga ya malamu na le bon vin biso to bandina nous na bopesi biso na nous les moins bons jusqu'à présent c'est-à-dire que faites le les organisations toute l'organisation est salamaki na ancienne dispensation avec ko salama ya loi ya ko bomani ya mato ya ko sala nino wana et comme ça ki mutu nanu na bonté moi moko ezalaki wana na kati moi wana oyo bandai ko zanga na loi nde oyo Yesu aki ko accomplir yango na ekulusu. Cela veut dire que fête oyo ambiance na yango makambo nyonso masanga ko kopesa et ko limiter mutuka quelque part. Siko Yesu aye ko sala masanga oyo bibelobi tango batu ba meli yango babandi kopesa nde banda wana kombo na Yesu bandi ko tambola rapport nini ezali entre masanga oyo tozali komela na lokumu na Yesu Kristo sinon soki te scandale mutu eza na kati soki te scandale tamsuko betsa mwana oyo azali nde Bible elobi ke kondima na yo kokozala scandale pona mwana ya muke ekozala makambo soni nde ezali na kati ekozala tamsu bato bako kokima ekozala tamsu désordre parce babi ke memaka nde na désordre likambo kwa gloire ya Nzambe kuna na kati ezali te mais ndenge salami wana mukolo ya liboso epesi lokumu na Yesu Kristo nde sango bandi kotambola ndenge salamaki kuna na moko na Pentecôte tango yo masango yo bato balobaki wana tango kweyaki ekitaki mukolo wana nde likambo na Yesu Kristo bandi kotambola pasi par là Pierre aye koloba mabi ke eza masanga te bino bozali kokanisa mais ezali makambo yo et si l'Obama kaya Joël et Kosalama, ce sont des choses que je suis en train de présenter. Makambo leki na fête na Kana, makambo fête wana, ya masanga wana, eza déjà joie ya restauration oyo Israël a vivre na batango ya suka.
wana ezali sikoyo kovivre na temps nation mais par rapport na biso église eza accomplissement partiel oyo esalami déjà na ntango na Pentecôte biso tosi wandisi joie wana na ntango na Pentecôte c'était sikoyo omona likambo masanga baza comparer kaka na molimo Yesu akei na fête je crois na Jean chapitre 7 azali koloba bi nazali koloba en vérité oyo akondimela ngai des fleuves d'eau vive couleront de son sein balobi azalaki koloba pona molimo mosanto esengelaki ba oyo bandimeli bayamba po nanu azalaki glorifié te c'est-à-dire que biloko ezande ko sala nezaki ba symbole ezali ko tango akozala glorifié na simana ye kokufa kosekwa pe konetolama église bandi nde likambo ide ya masanga wana bandi sisiko gloire ya Yesu nakata mki donc nakati na église likambo wana ya masanga ekoti kuna nakati te donc ezaki likambo kusisa galo ezaki pe ba image oyebi ke Yesu bakosa miracle pa bote na fantaisie te o ezanga objectif te miracle ne sonde ko sala ezalaki na objectif na yango donc c'est-à-dire que signification symbolique ya image ya miracle salamaki ya kana ezane makambo le kanaki nakati na église donc nakati na église kuna place ya masanga ezate kuna nakati. Docteur Nathan Sikoyo, oyebi que ezaka l'air moko ignorance autant susubino ba serviteur de Dieu bola musela rango batute parce que bato ba toucher ande point wana. Eza ba païen, eza ba chrétien, eza ba sala nzambe mususu parce que na saki dernièrement mission musanza moka lobi le ministère de Jésus-Christ est banana 20 et s'occuper na 20. Donc yé mokondi, yé mobikisi abandeli batu na ministère ya kolangwa asukipé na ministère yako langwa. Parce que soki païen azoka likambwana, soko limboleli yango bien te. Ako comprendre que soka ne masangiza nango mabete parce que tu as vu exemple ya Paul comme étant apôtre principal ou est vraiment à Théaki église avec côté à bisoba nation. Qu'est-ce que tu as la recommandation au Paul à Saline Timothée que un peu du vin pour ton estomac? Ce qui a Jésus-Christ au défendre en lobby oui parce que Ezala qui n'a fait il a dit que mon heure n'est pas encore venue. Donc ça là que pour satisfaire moment wana o Ezala qui y a sous la loi. Mais que la recommandation au Paul dans l'église déjà plein du Saint-Esprit sur place, il a recommandé à Timothée un peu du vin pour ton estomac. Merci nangana rectifier le komoko masanga oyo so asalaki ebimaki ba benaki yango bon vin et memaki kwitite au contraire memaki repentance na ba oyo ba mona makambo wana balobi ba banda na masanga ya malamu oyo tilelo c'est-à-dire que banda wana loi a komisa mutu te na place oyo komaka makambo ya Ancien Testament e komisa mutu na lobi côté sika komaka organisation ezaka limité quelque part bako bon nyama bo tout ça moi masumu limbisami boy na cadre wana mais zo fungolela mutu nzela ya bokonzi na nzambete souvenez-vous que Jésus savait qu'on a dit que jusqu'à présent vous n'avez encore rien prié bo sambela po bo recevoir c'est-à-dire que po esengo na bino comme parfaite c'est-à-dire que esengo ya parfaite et tikalaka kozala kuna te si ce n'est molimo santo ndaza parce que ça la joie du Saint-Esprit c'est la joie véritable. Oyo papa le moyo tazolba ke ozali kimia pe sengonanga bilembo ya bonsomi oyo mokila ko pesa yango te ça ce sont des fruits du Saint-Esprit donc memaki mobulute nzoka memaki gloire ya Yesu d'ailleurs nde bandi e bandi siko tato la kombo na Yesu ndenge Bible la likoloba. Bon Paul disant à Timothée que il faut que ça la paix usage ya vin pona alobi pona estomac na yo pe pona ba fréquente indisposition. D'abord, il faut que Paul, ministère n'est dominant, ils allaient apôtre, mais azagi nakati na pena doctorat nakati na ministère prophète pas azagi nakati na. Alors, Paul azali kopé sa recommandation attaque apôtre, mais apôtre après sa recommandation azaga forcément obligé à expliquer te ba contenu mais ata azaga forcément obligé à expliquer te mais avant après sa recommandation ayebi ba contenu nyonso makamnyo sondenge ezali. Il connaît quelque chose na matière par rapport à la vie, par rapport à la santé à Moutou, par rapport à ce que le vin peut apporter na vie à Moutou. Connaissant ces choses, il y a un lobby na Timothée, il faut aussi la usage un peu de vin, d'abord un peu, et puis cause nango lobby à cause de l'estomac ou de l'indisposition de la santé. Na place wana, il faut tout ça la différence entre ce qu'on appelle l'entretien du corps et la satisfaction de la chair. Et comme Makambi Balé Nakatouana, il y a l'entretien du corps, ce qui est normal,
il y a aussi la satisfaction de la chair. Or, dans l'entretien du corps, ezala makambo mosusu oyo ezali même si les plans médical ba médecin ba yebi yango bilo mosusu lokola acide bako permettre omela yango boye te bilo mosusu lokola ba drogue bako permettre omela yango boye te mais pour l'entretien ya corps na kati na ma médicament oyo bayosala biso na omona ba acide eza na kati mo ba bilo mosusu eza na kati oyo eza penda ba drogue boye mais eza na kati yango na moni ba tiango na dose na yango eza ndana soki obimi libanda ya dose nango donc olongwe na entretien du corps et comme satisfaction ya chair. Je me rappelle à tabi sotan de bana miketa musuba ba kisi ya ba kosikoso ya ba charope wana ko ezaka mwa sukali moko ba melisio po kosikoso ya laki wana commune eza na tango akisi mais moko boloko elengeza laki omona ki malade Cécile yo bandiko kotela wana longwe kisi et comme satisfaction de la chair. Au satisfaction de la chair comme déjà na mukili kuna comme chair la chair balbi la chair o ezali contraire na ba désir na ezali contraire na esprit comme ko sepelisande motion na yo à moins qu'il y ait une cause vraie vérifiée et vérifiable oyo etindi cause wana pesa na dose na yango soki ezalaki likambo oyo dose wana ko senga mikomi balimisa soki esili soki continue lokola Timothée abi à cause de fréquentes indispositions to ebite mokoni esilaki c'est que azolandela pe indisposition soki esili. Alors, si ko lelo tango muto azali ko bata manasima wana et pourtant azan estomate azana fréquente indisposition te mususu abandaki mukie tango ezalaki mo estoma bi melaka ma mukie pona nini wana tango ameli aya longwe na estoma akoti na satisfaction de la chair tam sur estoma sila nango ou dose wana ya zo respecter yango te cela veut dire que yango te. Donc Paul en tant qu'apôtre azali moto ya kande ko résoudre ba question moko douteuse na kati na église akoki ko ya jamais ko recommander moto melaka na yo po etia désordre makambo ko tiaka flou na moto ya batu bongo melaka na yo c'était à cause de ça. Donc en dehors de ça vendre na lobby ils ont la place en église te à moins que la médicament bon na yo ka kelo mo lobaki sire ministère ya lobby e bandaki na nini na e bandaki na masanga pe suki na 20 et la Sainte Seine. Kasi makambango kaka yango parce que Sainte Seine wana tolobi na seule différence entre entretien du corps et satisfaction de la chair. Corps oyo Yesu a tindi biso tomela 20 ezali c'était le corps spirituel. Wana zana kati na nzoto na nkolo abibo sala kaboye pona ko kanisa ngai bino ensemble le corps de Christ. Pona ko entretenir corps wana alobi bozo ka 20 oyo na mesure na ngondo ezali mais alobi 20 oyo ezali makila na ngai c'est-à-dire na minute wana ndenge na corps physique ezali kola nazomela lisusu acide boyete mela omela nde médicament oyo eza inclus na kadi ya acide donc toza kozwa 20 oyo mwa ndambo oyo lokola makila na nkolo ozali kozwa yango lokola makila na nkolo par la foi ozali komela yango lokola makila na nkolo soki o déborder olongwe na idée wana ya makila na nkolo na kati na église et comme satisfaction de la chair ko Paul yemoko azo condamner yango alobi oyo akomela 20 oyo indinement akozala condamné c'est-à-dire azaki habilité te akomela bi azalaki préparé tout bien amelela yango na ndenge mabi akena yango na sens oyo yango tende lobami. Docteur, excusez-moi vraiment un peu parce que tant tozo vandele la combo oya Paul tozo vandele la Paul olobi que Paul yemoko a condamné yango lisusu ke akomela yango indignement kaka ye wana Paul comme étant l'apôtre comme étant un apôtre les plus concernés, l'apôtre qui a établi la doctrine dans l'église. Quand Azolo Banabatouke, ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Sotozui expression wana, enivré, engoloba kolangwa, c'est que bon langwa te me bon melango mukie. Parce que y est Paul, il est l'apôtre le plus concerné de tous les apôtres. C'est lui qui a établi la doctrine dans l'église. Celui qui a établi beaucoup de lettres même écrites que tous les autres apôtres. Yewanazo le recommandé que ne vous enivrez pas du vin. Alobi kolangwate. Mais c'est quoi comme un mouké. Bon. Omoni Paul apôtre Pierre a reconnaît tabi faut bosser trop attention à ba écrit à Paul. Sokite beaucoup aucun de libanda parce que là bokena interprétation particulière. Oui, bien église ezali eza conduit sikoyo muto azali orienté makambo na église ezali molimo santo
mais molimo mosantu azali ko orienter biso makambo oyo euti na propre chef na ye moko te. Yesu liboso mata alobi tangu na kokende za avantage na kende, mais na kotindela bino molimo santu babi quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ça c'est un. Ami balé balobi, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De lui, Jésus-Christ. Ndenge makamanga na yebisaki bino, ndenge ayokaki, ndenge ezali, ndenge akokumbela bino yango. Alors, na Jésus-Christ sur terre, na ba Matthieu bande kopesa, ba ekona lobi, vous avez entendu dire, boyokaki balobaki na bino boy, vous avez appris balobaki na bino boy. Mais moi je vous dis, ngai na yebisi bino. Bino boyokaki balobaki boy, mais moi je vous dis, na makamba bino balobaki boy ke ba yebisaki bino ke soki mutu je crois boy na asala adultère déjà condamnation bandi wana. Moi je crois quelque chose en dehors. Abi, mais ngai na yebisi bino boy. Kaka mutu déjà tango bandi ko tala déjà moi si moko na ndenga mabe place makambo bandeli nde yango wana. Moi je vous dis. Alors biso toza na kati ya makambo toza na kati ya Saint-Esprit oyo azali ko yebisa biso ce que Jésus avait dit, ce que Christ a dit. Oyo Christ alobi ezali ko banda na ninte na fruité, mais zo banda na semence. Ozomona. Ezali kambuya ezo banda déjà na conscience ya mutu. Parce que loi ezalaki ebande koluka emona nanu mutu oyo alangui masanga, mutu oyo abandi kosala ba désordre si manda condamné. Loi na libanda boye ezo condamné nanu mutu te oyo kuna azalaki place azalaki abatamaki. La preuve ane ke ezo alobi na bato oyo azangeli soma bamba mutu oyo libanga ata mutu mwa bambaki azate. Oh Yesu azokoma nde na niveau ebandeli. Alors Paul tanga zolobake ne vous enivrez pas. Ko enivrer ezali déjà conséquence. Eza déjà fruit ya likambo et salami. Or, soto bi vous ne enivrez pas, ezali ko ndezo lobi ke muto ya ko na ki débauche déjà aza condamné. Malobi ezo bandela kuna te, wana eza conséquence biso tomoni. Mais ezo bandela déjà tango abandai kotala. Tango abandai kotala nde place mbuma ebotela ki yango wana. Ozomona. Yango wana Yesu azoloba ke to komi na tango yo ba oyo tata zali koluka bazali ba kosambela nzambe en vérité et en esprit. Ça dit que en âme et conscience. Ezali kambo ya conscience na on bandeli kuna na kati. Place makambo zo bandende na conscience ava e banda ko bima libanda. Ava muta banda koloba ke omoni kutu na langwe na ngai te, omoni kutu na zana nga na contrôle. Mais ezali kamna na conscience. Oh conscience na niveau ya esprit. Esprit kunande o ezali ya kofungwama na liboso na nzambe sika molimo na nzamba lobaka ne na nzela ya esprit na biso. C'est-à-dire que mutu penda o yazana molimo ya nzambe pe a se disposer na molimo na nzambe tanga azali ko banda komela tama muke ata izo yebisa biso bato ke moni bo azo ba verser na yeba nini mais na conscience na ye déjà aza tranquillité. Or la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est déjà un péché. Yamona mbatongo azomela mezo tunaka est-ce que ça bien te est-ce que tanga tuna est-ce que cela dit que déjà à partir à conscience na inde place makambo e bandeli. Alors ceux qui par exemple existe le bique na basana nzambe ke omoni soko tie mwana batuzemi na kati na église et za scandale na église. Donc cela veut dire que soki to sukeli wana to pesi bango mutu makasi babi bon c'est là pour mes ali que soki to tiezemi ndeko tsa scandale na kati na église mais soki to sali yango kuna na nini kuna ekuzana ngo problème te. Or likambo zo bandela nde place na source nde place makambo zo bandela o ezali nde mbuma o ebimi epesi mobulu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est du désordre de se manifester, mais fond ya likambo nde place zo bandela place moi je vous ai dit, moi je vous dis nde yango wana. On attend sikoyo to koti vraiment sikoyo lobi opesi biso exemple ya mosali ya nzambe ba ebisi ye ko zemisa na église te lokola lobi lokola ba mina na zemisa na église te c'est que na zemisa na ngana libanda nzoka ne conscience kaka que tant ozo ka esprit na que na zemisa parce que ya ko zemisa so c'était parce que da na momi na kata palais sikoyo to suivre mal lokola to ba likambo alcool to ba likambo vin ba sala nzambe oyo papa Nathan mosala nzambe vraiment ana mwa coin moko akendaka memba chéri na mai ba meli
bameli ya na lopangu moko noir sur blanc na bandal o basala nzambe bakenda akomela masanga. Donc maman na sala maman na restaurant ka pour na basala nzambe. Donc mosala nzambe akoti maman na chérie na après kit atemi na altar. Donc atemi bana atemi pena donc cher ateya silisi akiti loka ba bien un peu du vin pour l'estomac loka notre ganga donc estomac suit azui moi petit chéri na ye lokola David tant comme mon bangé bazola que moi chéri au to le téléma pour réchauffer donc ça nzambe tanga teya bi oui nazo moi un peu du vin comme Paul Alobaki nazo moi chéri au téléma pour ake réfléchir ngai mémoire akena lopango wana bandal akotia mela langa longole lamba ezape awa na Angola docteur na Petrangol donc maman na lopangu na saka pona basala nzambe mais basala nzambe wana bango ne bakotema na cher à côté ya mutu ketika masanga autant que yemoko azomela masanga yemdo à côté na cher te ya batuke tika kindumba autant que yemoko abota na 3 sœurs na 4 églises donc aboti na sœur à protocole aboti na sœur intercession aboti na sœur moka mama social ye wana kaka pasteur wana ye wana prophète wana akoyebisa ono moni milimu mabe na kati na yo ave bima fonga no toyeba na nzoto fonga na yo to sala rapport sexuel pour milimu wana elonga molimo sirène ou ekota yo molimo mari de nuit azana yo na fonga mari na yo ya moyi na sangana nzoto pour mari de nuit akima kaka ye wana apôtre wana mutazo te yake botika lokuta ancien de l'église ba kima pona nini likola mbongo donc azu église le corps du Christ. Loba comment ko lobaka église nanga, église eza ya batute. Église ça appartient à Christ. Bazui mbongo atina poche, ba ancien ba kimi abi église eza yanga. Mais ka ye wana basala nzambe docteur. Bon. Nakanisi ke ngana zo sala penda rôle ya arbitre te pona ko clouer basala nzambe parce que biso sozaka na mulongo moko tozape moto na mutako za moi faiblesse na ye mokolo moko lobi to lobi kuna nakasi ke za banzelo biso pe na banzelo pe to leki moi mabaku pe tamso ezalaki muke menengna lobake bitumba oyo tozali na yango na nzela na makambo na nzambe to na musana nzambe c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. En matière de ce combat, Paul a lobby na Timothée tanga zoba na Timothée makamba bitumbo yo alobi et combat le bon combat alobi na il faut garder la foi d'abord et puis une bonne conscience. C'est ça, place na insister en la foi et une bonne conscience. Alors tanga balobi bonne conscience, cela veut dire que et puis alobi na une bonne conscience alobi cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ngana na kanisi ke tamba le bonne conscience a dit que conscience zo fonctionner normalement. O zo jouer rôle nango ndenge nzamba sala la conscience ya mutu ndenge a permettre à conscience ya mutu travailler. O conscience ya mutu ce que zo travailler penza normalement bonne conscience, c'est ça, bonne conscience. Et bonne conscience ni wakate que conscience ils reconnaître ma BTT. C'est-à-dire conscience ils fonctionner normalement, ils reconnaître ce qui m'a bezali et reconnaître que ma bezali. Ce qui malamu ezali peut reconnaître malamu ezali. C'est ça la bonne conscience yango. Ayebi ke likambo na salaki ba mona ngai atana no ba mona ngate me ngai moko na nzambe na zade na culpabilité. Et puis c'est pas normal que ngai atanga musana nzambe na me permettre na saboué. C'est-à-dire que c'est quand même la bonne conscience. Yango mona tam susu ata likambo linga ke me mayo na mabebo tout ça. Mais tamso sala yango pena moi musika po bato mama te tozo encourager te mais likambo sala nganda les ande conscience na yo hein par rapport na yo zanani pena responsabilité zana yango. Mais ce qui déjà mosal na nzambe akomi akena ye langwe zo sala makamdenga lingi désordre on a tout ça azo qui peut sous batute pe aye atei pe asali ndenga lingi. Ça dit que à perdre de bonne conscience. C'est ce que Paul a dit. Cette conscience, cette bonne conscience-là, quelques-uns l'ont perdu. Bamsu basi ba perdre yango. Or, conscience on est permet de se bunda bitumba ya le bon combat oyo. Babi garder la foi et une bonne conscience. Siko balabi, Paul babi ba musu ba bungisi conscience on a conséquence na ba nini, ils ont fait naufrage à la fois par rapport à la foi. De bazali sou na foi te. Ba naufrage ni ko ba ni dindi na samai. C'est-à-dire par rapport na foi ndenge bazali bazali sou na te ba dindi déjà na samai. Bazade yana se ya foi basi ba dindi foi na bango se dindi parce que conscience ezo sala soute
Paul atangi batuana oyo lokola ba imene na ba nani wana kaka na makambo na bi ba imene na ba filete kujoka na ba Alexandre lobi le exemple lokola ba filete na ba nini o ba wandi côté ya que résurrection ici salama et pourtant résurrection est salamité ya moni soki mutu asa dindi asali naufrage na foi lokola conscience esa souté akomi ko bloba makambo eza contraire na oyo foi ezoloba parce que la foi vient de ce qu'on attend dans la Bible et la foi ce qu'on attend vient de la parole de Dieu ya lokola sia dindi azana se asali naufrage Yé mutawanda ko yé na ba version news ko appuyer que omoni melana yo sala boye omoni ata oziba simbale misatu po mezawa pe abandi ko zonga sa batu na ancien testament omoni David azaye boye tout ça parce que bango basi basali naufrage conscience wana bazana ngoli souté ba perdre to benga bango nani basali ya nzambe o basali ya bato bon mosali ya nzambe to mosali ya bato ça c'est un jugement oyo nzambe nde moto sengeli akatalika mais c'est que je sais que bato misusu bazali misu bazaki na bango ya nzambe te ba s'infiltrer suka nango baye komona na ke bazaki pena ya nzambe te pure nature na bango et monani vraiment ki bazaki na bango ya nzambe te misusu disons ba misusu mais ba misusu peta misu bazaki ya nzambe mais bitumba ko ndenge zalaka parce que Paul azoba na likamba ba filet wana na ba imene je crois alobi moni batu wana ndenge basali makambo basali wana alobi ngai na livrer bango na satana pona nini po nzoto na bango souffrir mais molimo la bango ezala récupérer c'est que réellement bazala ki nzambe mais babungi nanzela babungi le problème est que au moins likambo conscience parce que conscience est déjà monde d'esprit conscience et ezali c'est que ezali ko recevoir makambo conscience elle c'est que ezali ko recevoir makambo oyo ezali ko porter jugement na kati na biso or tango déjà jugement de se sentir na kati na yo bongo zali ko telemela oyo conscience no zali koloba et comme déjà directeur du cœur c'est si que moni ba yekoli ba jifa yo tuna yesu abi est-ce que ça per Moïse alobaki soko olongoli mwasi na ona libala komela mukanda yesu abi na bango ezaka rapona Moïse alobaki te mais zali pona directeur du cœur na monsieur dit que conscience na bino moko boyebi ke makambo yo eza bongo te mais bozoluka mutu makasi na bino kaka nde ezo sala ndengo wana oh soki komi directeur du cœur mutu akomi lokola obstiné siko lokola za niveau conscience za monde d'esprit conscience eza malamu ezali kotambola bien na nzambe soki conscience wana ezali sute efungoli nzana na satana o soki satana koti influence koti na kati le diable vient aye comme ma servitude au servitude déjà na niveau ya masanga ememi yo na habitude ezalaki acte et comme habitude comme caractère et boti destiné et comme destiné na yo ba conséquence okuta na vie ndengwana et cause la servitude na ememi habitude servitude na ko mema peut-être ememi esprit moko ya gaspillage na kati nao c'est comme mbongo zu ata zu mbongo ya offrande na église tout ça bakena ngo côté wana bino bina bandal soki bino to yebi ngana na yebi ko tango penda bien te alors bakena ngo côté wana ça dit esprit na gaspillage agoya ko salisa service mon église a to lingi to somba batol na banini a to sala boy tout ça mais azu ngo akati mususu akena ngo kuna parce que déjà là aux na kata servitude et kobota servitude wana ekobota orgueil na kati ya mutu parce que mutu so ameli masanga esprit orgueil ezala komona tamsu mutu ayebaki portugais te akomi ko mutu ayebi français te akomi ko moi ça dit que ndenge zo sala wana kaka eza orgueil tika na kati na mutu alors soki déjà mutu atteindre niveau ya orgueil wana oyo bible eza koloba le convoitise de la chair convoitise des yeux et comme na niveau orgueil de la vie so comme na niveau orgueil de la vie wana bo convaincre le souté di nyonso bokoloba na ye wana ya bande ça na bolongwa wana bo monte ke nzamba sala ngai pe bo monte ke église na ngai zokola c'est ça ce qui fait l'orgueil de la vie donc ce sont des choses terribles ndengo wana oyo il faut conscience na biso esala nzambe asunga biso basala na nzambe conscience na biso esala kapenda malam poto luka okima na yebi ke monsieur eza pasi po aussi okoti déjà na servitude wana mais lisungi ezali kaka toza biso na biso basala na nzambe kokuta na pena moninga mususu exposer makambo yo na kimia penda asungi pe na mabondeli c'est un peu ça. Docteur Nathan, tout comme il a fait ya émission na biso et bakaka le temps aussi la visualité c'est l'argent hein. Noir c'est blond docteur Nathan olobi que le vin n'est pas permis dans l'église. Merci koyo bana nzambe basala nini pour le monde actuel verset au biso to uti ko détailler awa au docteur Nathan aussi ko expliquer bien vraiment ce que basala nzambe o ba vandeli ba verset wana bango mutu baza ba conducteur ya peuple bango mutu baza ba pasteur bazoli ko lengela bazali ko petre ba brebis bazali ko mema bango vers le Christ mais bazali ko utiliser ngo sikoyo bana nzambe basala nini
bana nzambe bakende sikoyo wapi. Docteur Nathan exhorté bana nzambe ba o basana libulu babima soki siko balongwa na l'église wana soki babuya ba pasteur na bango ou bien ba apôtre na bango ba prophète na bango siko moi orientation moko pona ko pesa calme na milimo bato nzambe les âmes à lieu ya Jésus Christ comme ko na perdition exhortation pour na peuple de Dieu pour pesa numéro na au docteur peut-être ba serviteur de Dieu mususu to pe ba nzambe ba kolinga orientation moko peut-être pe conseil parce que au porter un bénéfice dans le corps du Christ. Bon, question moko neti moi facile mais un peu difficile. Na yebite recommandation o ngai pena na kopesa bana nzambe mais na lingi ba bana na nzambe peuple na nzambe ba se confier mingi na Molimo Santo. Bible lobi marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tango zaliko se confier pendant na Molimo Santo, le kola Molimo Santo nde muto azali porte parole, ye muto azali porte parole to bo ayena nini Yesu alingi to sala. Ako tia conviction na kati na mutema na yo mususu ezali pe esika mosala nzamba azali ezaka makambo mateta msu yo ko faire partir na changement soka za nzambe tamsu lo bako changer ko sambela pona ye boko sala bloc moko ya 2 3 4 papa na biso moi libunga ezali boye to sambela pona ye ça peut aussi être comme ça à moins que so molimo a convaincre autrement parce que molimo na nzamba nazaka epa ya ba pasteur te mazali epa na biso so bana na nzambe ako peut convaincre autrement l'essentiel omi pesa epa na Molimo Santo asunga yo. Alors pona va contact na ngai ndengo lobi d'abord ya liboso ezali na code na biso ezali 00 244 nazana ya liboso ezali 995 159 et puis 470 ya mibale ezali 948 076 254. Voilà, yango nande na pesi merci na réalisation ya émission Moulia Batalador ndeko na ngai Serge wana bon moya ko ba mingi ezate ya yebikaka wana penda za penda na kati tango tozo banda makambo yo ya ba filmage ya ba mo ba théâtre tuna na groupe Salem ya théâtre l'air on a déjà assez abandonné déjà malgré que babanda on surtout so ba yiba biso ngo bon to suka pe na nzela c'était un peu ça mais to bimisi quand même na simana ba msu ba bimi ba to ba jemima matuta wana ba bimelinde na kati na biso ba patience makuiza o ba kenda kitina groupe l'évangéliste ba biminde wana noa sirbla na yebi patience na zozo etango wana osala fille d'honneur na mariage ya papa Edgar na juillet wana na biyo il faut ça la théâtre donc c'était un peu ça avec l'appui ya ba Patrick Bolompeti ba Lembele banani tout ça na pesi ba ndekonyo sombote na zongi sombote na papa na ngamisa tout révérend Dona Bokela aux États-Unis révérend Delvaux qui vous dit na révérend pasteur docteur Mbambi Israël na lingi bino mingi na lingi bino ndenge moko parce que soki na zale onde na zaboye vraiment binonde binonde nzambe tolo bande tolo baka nzambe azali mais nde tolo baka ba basali ngai peut-être na cadre na ko bo utiliser ngai bo excuser maloba les ande bino mbote na ba pasteur Baron kuna na États-Unis ba pasteur Nehemi Mabengi mbote na pasteur Getin Tumba na Belgique je crois na France mbote na papa Léon kuna na Belgique merci papa Léon vraiment moi eloko mo tindela kinga wana vraiment nzamba pambola mingi bande ko nyoso bisika bozali kuna ezana kisasa ezala bisika nyoso boze belé bozoki manga na mutu vraiment tika nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masi. Docteur Nathan, merci vraiment Moulia Batalador et Tosengio, merci de la part du grand réalisateur, le visionnaire, le numéro 1, le PDG de Moulia Bataladora, Serge Lotumba. Merci beaucoup vraiment. Na ndengo répondre na invitation à Bisso. Ma pamboli au pesi Bisso ezonga na yomokope pour continuer musala nzambe malamu. Que Dieu nous bénisse au prochain numéro soki nzambe ako permettre les sous. Je remercie aussi infiniment bino assistant fidèle à l'émission o Moulia Bataliadora na saka bino la grâce na bino zo sa musala bino o bo charge ka ba unité pour na otala biso vraiment nzambe a pambola bino na patience pe na attention na bino o bozala kanango na Moulia Bataliadora. Que Dieu vous bénisse. Na liko remercier ba collaborateur ya
émission Moulia Bataliadora, collaborateur ya Moulia Bataliadora TV, tout ça n'a papa José Pierre Diavanga Ouazana Paris, il est le responsable du journal Eben en Paris, vraiment Zambé à Pambolayo papa, grâce à ba conseil yango Moulelo bana ba fongwami. Je vois aussi notre collaboratrice Ouazana Belgique, la maman Bibi Tantona Niang. C'est le l'épouse du papa Jacques Kakwiti, maman la petite Evelyne. Nous voyons aussi ba collaborateur Nabiso Moussous au Bazana Mboka Irlande, c'est le couple Vicky Louis Doula et la maman Mado Bikembo. Wanande bazaba collaborateur ya Moulia Bataliadora, mais Tozana Yemoko, le PDG, le visionnaire numéro 1, c'est Serge Lotumba, vraiment les grands réalisateurs, Zamba Pambola Bino, vraiment. Allez remercier ma partenaire officiel ya Moulia Bataliadora, la maman Bibi Tantona Niangi, Aboubas le Congolais en Australie, Nzamba Pambola yo Aboubas, Nali Kozela toujours de Ngolobaki, Tomoni Mariette Ngola Kalambai, Oazana Gabon, vraiment Zambé a Pambola yo Mariette Ngola Kalambai et le docteur Alphonse Soulumanga, Oazali docteur en médecine traditionnel. Moulia Bataliadora naza na posa ba appui na bino financièrement et spirituellement. Naza vraiment na posa ya ba appui na bino parce que to tambola évangile et kende musika. Bino pe ba tout beau partage kanesa bino que ça moyen pe ya évangélisation. Bo continuer na partage groupe Diaspora Salem Alemba vraiment zama pambola bino. Ancien Saint Augustin Alemba zamba pambola bino. Patrick Bolon Petit, le roi Mambengi, le pasteur roi Mambengi zamba pambola bino. Le pasteur Baron Bangonio Sotoan Bazaba na Salem Nzamba Pambola Bino, le pasteur David Ngimbi pe Nzamba Pambola yo bana tout ya Salem e bana Lemba vraiment Nzamba Pambola Bino mama Lidi Muswamba Nzamba Pambola yo nali komona susu papa Bagino Mbaya Mardoché bientôt là équipe Moulia Bataliadora et na Congo pour préparer déjà vraiment Nzamba Pambola Bino vraiment Salem nyonso e bani na yemoko papa les révérends docteur pasteur Israël Mbambi vraiment Nzamba Pambola papa bana bakoli bana bafongwami mapamboli wana ezozonga pa yemoko papa. Je remercie la famille Lumbu, Yaya Baleki Gisèle Lumbu, Pichu Lumbu, Papi Lumbu, toute la famille Bikembo, vraiment Nzamba Pambola Bino makasi. Je vois la maman Chantal Bikembo, Janine Bikembo, Mado Bikembo, Nzamba Pambola Bino makasi. Naliko remercier famille Malek Pelo, naliko remercier Jojo Mandiki Mapata de la part de Lissindoti. Je remercie aussi Blaise Masengo, Blaise Ebende, Blaise Moulele Gas Mafina Serena Mafina, Bino Nyonso tout José Moma, naliko remercier Bino Sami Lunga. Naliko remercier encore Sami Lunga, Serge Kassongo. Donc Bino Nyonso tout bana Lemba Botango, le pasteur Jean Rombo. Vraiment Nzamba Pambola Bino na boss na koki jamais ko bossa na groupe bana Lemba ça impact makasi. Plus de 20 000 vues na Paris, papa Dokumani Pia. Nzamba Pambola vraiment Nzamba Baksama Pamboli parce que évangélisation ou bien initiative on a ekende souli bosso. Au prochain numéro, ça va permettre na koko bossa na te aya baleki wazo sala vraiment ke bana ba mona na papa Guilain te dit kasoro ki aturo au Congo ko bossa na te préparer flat bien pour Moulia Bataliadora to vana papa Guilain te dit ka a saluer pe papa na ye azo ya bientôt là et puis to dali ko saluer sous le prophète Kere. Vraiment prophète Kerizada m'a beaucoup parlé parce que Moulia Bataliadora au Kitana en pleine forme et ma casse vraiment faut préparer tout est à la bien kolia iskaolala pour préparer des émissions à TV. Vraiment prochain numéro Nzambazo ça m'a pas mboligno so on a les grands réalisateurs mon thème vraiment Serge Lotumba. Ciao.